Bandeko bozolanda nga na pesi bino mbote. Nalingi na témoigner o Nzambe asali kati na vie na nga. Nabotama ndoki, nakola ndoki, pe nazoivre toujours na vie ya kindoki. Naleki na ba église ebele, na souci ya lobiko me nazwa lobiko te. Nafandi na ndako, naye koyoka, eza na église moko, église du Dieu créateur éveil. Ezokangola nyonso sauf eloko te. Ndi na lobi ngai pe nakende nayeba si c'est vrai bazokangola pende pe okosisa kindoki ngai nazana. Nakomaki na église. Tango nakomaki na église du Dieu créateur éveil, nalobaki eloko te. Nzambe a révélaki ezaki kati na ngai, me ya kindoki nanu te. Bayebisinga na se repentir sincèrement, Nzambe akokangola ngai pa kotombola ngai. Tango nazongi na ndako nalobi seki bamoni kindoki na ngai te, place ya kopersécuter nde yango oyo. Na bandi kopersécuter ba missionnaire, église mobimba, basi ya zemi, batu bakabwana, mabe kota, kindumba, donc mabe ebe baka église oye kufa. Na sali na effort na nga, nazwi ba force ya molili esimbi kaka te. Nzamba ekolakisa na nzela ya prophétesse majeure. Bobenga sœur wana a confessé pour na pesa elobiko. Babenga kingai. Nzambe atalisi oza maloba koyebisa biso oyo moko yebi osalaka na secret na molili. Na hiki kondima nga na zandoki, na botami ndoki, na koli ndoki, pe na vivre ndoki. Nazoko siplie Nzambe oyo akangola nga na kindoki. Bayebisinga soki oza na posa okangola maya solo, sala repentance sincère. Nayokaki pe na sala ki repentance sincère. Si mes repentance sincère, Nzambe akangola kingai. Si mes akokangola minanga na lekaki na délivrance. Jour na leki na délivrance, na lala pongi ya kimia banda na botama na lala non pongi ya bongote. Nde na ndimike ni église du Dieu créateur éveil Nzambe ya salaka. Lelo nazali susu ndoki te. Bato bazaki na bato bazana molili bayebi ke nazalaki ndoki me lelo nazali susu ndoki te. Nzambe akangoli ngai na komi ya sika liboso ya Nzambe. Abateli ngai. Yango nazoyebisa bino bato bozana kindoki bobokola yango. Bino pe bozala nazalaka na bino ngonga yango oyo. Boki message na ngai, témoignage na ngai édifier bino boya koluka Nzambe na sincérité ndenga na ekoluka Nzambe. Nzambe église éveil azobikisa kaka kindoki te, maladie ebele. Basi bazanga ba trompe bazobota. Ba goitre, ba biki, ba asthme, ba myome na ba fibrome, ba bika kat na église oyo ngai moko na mona. Et puis na tchaka sou tembe na Nzambe te po o Nzambe asaleli ngai eleki tellement ebele lelo na komi mo santu pe naza compté parmi ba santu. Yango na sengi na bino boya koluka Nzambe na ndenge ya solo pe ya kosalela bino. Bisika nyonso bozolanda ngai eza na Kinshasa na ba province nyonso à travers le monde entier. Boya koluka Nzambe na éveil. Nzambe atinzi église moko éveil à travers le monde entier o ezobikisa. À part éveil na monde o église ezate. Ba église nyonso esala ba kombo ngai na leka po na délivrance au contraire na mata ba grades na bika na ngai peti. Ozomona bazaka ba pasteur na costume mais na kati na bango bazalaki ba pasteur te poto yebanaki na molili mais lelo bakolukanga bakomona nga susu te po nazandoki te. Yango naza ko encourager bino boya koluka Nzambe na ndenge ya solo. Nzambe nga na luki oyo asalaka pe akangolaka. Ngai akangoli ngai. Yango na pesi bino merci. Église eza musika te nga na yaki na bungaki te. Soki bisika nyonso kozala ozwi transport ya kinkole to ya bibwa okiti na campem. Obi ozwi muta moto lakisa ngai église ya éveil. Eza na avenue Bukeko numéro 11. Okumata moto koti na avenue Bukeko numéro 11. Okuta église eza na ndako en étage. Tango koya
komitungisama te naza na mbongo te na kosala ndenge nini yaka nanu koluka nzambe nga na yaka na mbongo te na yaka na transport na ngai aller retour aller retour mpe lelo nzambe akangoli ngai napesi bino nyonso merci nyonso oyo boza kolanda biso napesi bino mbote nazali ambassadeur ya nzambe oyo mokeli atindi ngai na ntango oyo mpona kozongisa peple na ye na nzela émission oyo nzambe apesi ngai ezali kopuse bato na repentance sincère mpe nzambe apesi ngai likabo ya délivrance mpona bato oyo babebisaki molimo na bango bamikomisaki banyama nde nzambe apesi ngai likabo ya délivrance mpo te bato bakomaki banyama bazonga bato na nzela ya ndeko moko toyambi lolenge nini nzambe abongoli ye abimi na mabe akomi moto bino nyonso bolanda témoignage na bokebi nyonso ndeko bonjour bonjour papa boni nzoto eza malamu sango nini oyo memeli biso awa oyo olingi olobela na bana na nzambe na ye mpona témoigner bolamu oyo nzambe asali na bomoi na ngai bolamu yango nzambe asaleli yo ezali nini bolamu nzambe asaleli nga abikisi nga na kindoki yango na ye kotémoigner obandaki kindoki na yo na age nini nabotama ndoki ozalaki nani na kindoki mpo oyo olobi obotama ndoki sikoyo na kindoki ozalaki nani na kindoki nazalaki reine basacrifice to bacérémonie to nini osala mpo okoma reine na kindoki mpo nakoma reine nasali batremblement de terre spirituel bato ebele bakufaki mpe na nzoto bato wana bakufaki nde grade wana emataki mpona makili ezalaki ebeli nakomaki reine na kindoki mission bapesaki ngai eza kobwaka impudicité na mokili basi ya zemi bazemi ekufa kobwaka kindumba baavortement batrouble makasi à travers le monde entier spirituel sikoyo nalingi nayeba sorti ya kindoki na yo ozalaki na kindoki ya lolenge nini nazalaki na magie rouge mpe nalondaki koopere na espace malgré ozalaki na magie rouge obandaki koopere na espace eske obandaki mpe kokende église kosambela oui nabandaki kokende église mpe kosambela mpe nazalaki protocole monene na église moko mpe ya monene baoyo bayebi ngai bayebi eloko nazoloba olobi ozalaki protocole na kati ya église moko ya monene malgré kindoki na yo sikoyo nalingi nayeba na kati ya église obandaki mpe kosala bamission oui nabandaki kosala bamission napandi église nakotisi impudicité na kati église nasalisi baavortement nakaboli mpe bapaster bapesaki na nguya bonzambe te kati na bango mpe nasemaki mpe mabe kati na bango c'est vrai que osema mabe na kati ya bapaster nalingi nayeba kasi mabe yango eza nini mabe eza kindoki donc yo pesa mpe bapaster kindoki oyo nazoloba eza esolo na rola bapaster mosusu mpe na kindoki depuis obanda kosambela okota na église déjà basambela mpona yo mpona délivrance ya kindoki oui esi basambela mpona nga pa paster na église oyo nazalaka protocole nazalaki na posa na bika nalongo na kindoki nasengi lisungi asambela mpona nga asambelaki mpona ngai kozonga nazongi na ndako basali apela molili molimo ebimi lisusu ekei tokomi na réunion ya molili namoni susu paster wana susu na molili na comprendre ke azalaki faux paster epuis bagrade emati ole kindoki elonga bagrade nde emataki nga donc abakisaki nga bagrade na oyo nazalaki nango te lolenge ozalaki na bapouvoir ya molili eske na kindoki mpe obota oui na kindoki nabota nazalaka na bana 11 lokolo ozalaki na bana 11 oyo obota na ténèbre physiquement mpe obota physiquement nabota te bana nyonso nateka na ténèbre nalingi nayeba nini oyo yo teka na ténèbre mpo obatela bapouvoir na oyo ya kirene na ténèbre nateka biloko 5 nateki libala nateki bana nateki kimia nateki stabilité nateki destinée na ténèbre opesa mpe bato kindoki oui déjà napesa bato kindoki napesa bato na nzela biloko ya kolia et surtout mibali na nzela ya rapport sexuel nde na transmettra kindoki mpe nakanga bavi na badestinée na bango libela nalingi sikoyo nayeba ntango oye na éveil na église ya Dieu créateur mission nini bapesaki yo osala na kati ya éveil mission monene bapesaki nga eza kopanza nanu éveil kokotisa division na bamissionnaire koséduire ambassadeur kosala na ye ekobo koboma prophétesse majeure na bana na ye nde mission monene bapesaki nga ntango na ye na kati na éveil
nalingi nayeba ba mission bapesaki yo mpona éveil esukaki ndenge nini? Ba mission nyonso alasalaki esimbaki te. Nzambe alakisi mosakoli majeur bobenga ser wana boyebisa ye ki azopersécuter église. Babengaki ngai mpe batunaki ngai na ndimaki ki naza ndoki mpe nasengaki lisungi basunga nga na bapriere pamba te na baeglize nyonso natambola moto moko tamonaki kindoki na ngai. Nazalaki toujours na kati ya hypocrisie ya sorcellerie. Nde Nzambe alakisi kindoki na ngai na bino nasengaki lisungi ya bamissionnaire basunga ngai. Nalekaki na prière, Nzambe asungi ngai, nalekaki na repentance sincère, pe na se repentaki sincèrement, lelo naza lisusu ndoki te. Nzambe akangoli nga à travers ba missionnaire na ye, nakoma kolala pongi ya kimia pe natondisami na esengo makasi à travers église du Dieu créateur éveil. Siko lokola Nzambe akangoli yo, abikisi yo, alongoli yo na kindoki okomi mosantu, okomi kolala pongi ya kimia, kasozoloba nini pona bandeko mususu o batika nanu na kindoki pe o batana na ba problème ebele bazozwa biyanote. Bandeko basi pe mibali na biki na mungwa te, na mai te, na jite, na pesi pe mbongo te, kaka na bonzambe ya Nzambe. Na église du Dieu créateur éveil, Nzambe akangoli ngai à travers ba missionnaire na ye, lelo nga na bengami mosantu. Yango na sengi na bino, ezalaka kindoki te, Nzambe azobikisa maladi nyonso ngai moko na moni. Basi babota te bazobota, bazanga ba trompe bazobota, ba goitre babiki, ba asthme babiki. Yango na salibino appel. Bopesa confiance kaka te na ba pasteur nyonso ya mokili oyo. Ngai pe pasteur asambela po nanga mena bika to contraire bakisanga nde grade likolo. Bazotambola kaka na kombo ya Yesu 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 Yesu. Banda kobela Yesu Yesu pa bikisaka bango te. Kasi Nzambe nga na moni na kati na éveil oya kufaka te abotama te nde abikisinga lelo naza lisusu ndoki te nde eza esengo makasi po na ngai yango na pesi bino nyonso merci. Na nyonso na bolamu nyonso Nzambe asaleli yo na église ya éveil à travers ba missionnaire ya Nzambe. Opesaki combien to ofutaki nini? Na église ya éveil na o nyonso Nzambe asaleli ngai na pesa eloko te na futa pe eloko te mbongo pete ba prière kaka ne Nzambe akangoli nga na nzela ba missionnaire. Boti kolanda témoignage ya ndeko na biso ya mwasi solo makambo alobi ezali ba réalité o ezosalama na mokili. Nalingi naloba na moto moko pe mosusu oyo azolanda biso tobima na kati ya distraction mokili oyo etondisami na molili. Nzambe alobaki na biso kaka na nzela ya église ya éveil déjà to ya sorcellerie et mati makasi plus de 80% oyo baza déjà enrôlé la sorcellerie. Yango tozo senga na bato balandi ba témoignage pe message oyo ayebi ke ayebi ndenge babimisaka molimo na ye kasi aza na posa bika zozwa lisungi ya kobika te. Tobengisi bino na église ya éveil du Dieu créateur eza na condition te, eza na condition te. Toza na église oyo ezali ministère prophétique et délivrance awe pa na biso soki oye koluka Nzambe bakotuna yo te likambo nini oyeli de kozokota Nzambe na nzela ya mosakoli na ye nde akopesa nyonso oyo yeli pe nyonso ozotungisa yo pe akopesa solution na nzela orientation. Yango tobengisi mutu nyonso azala malade, mutu nyonso azala ba problème, même oza na hôpital soko ozolanda message oyo yaka okozwa lobiko sans condition. Ya motu ezali ete moto a se repentir sincèrement liboso ya Nzambe azwa décision ya kokabwana mabe akomona bolingo ya Nzambe pe akomona miracle na bomo inaye. Peut-être pe bokoki komituna kasi église yango ezalaka wapi? Nalingi napesa bino adresse ya église. Église ezali na commune ya Nsele na arrêt Campem avant okoma na Bibwa arrêt Campem.
église ezali wana na avenue Bonkeko numéro 11. Référence ya église ezali école Fordéal. Ezali école oyo yebani Campbell Mobimba pe école oyo ezopesa formation ya kitoko na Campbell Mobimba. Soko tunika ke école Fordéal bakolakisa yo nde okoyeba place église ezali mosika pete na Prince. Même à partir ya bana moto soko tunika na Prince nde ko kitana re nazo kende na église ya éveil bakomema yo ti place église ezali. Nzambe ya pambola bato nyonso oyo bakoya. Numéro na biso ezali boyi na 090 30 900 93. To pe lisusu bokoki kozwa biso na 081 144 92 34. Wana ezali ba numéro oyo soki obengi okozwa biso tokoyamba bino pe Nzambe akomi monisa soki bopusani pemeni ya Nzambe. Nzambe apambola biso.